biso ba maman na biso ba tante na biso ba musu tozomona na Facebook yango na trote vous comprenez ouais donc na sens wana que non ba photo mususu tozomona yango te voilà. D'accord, donc ça, na comprendre point de vue d'un Chico Samuel, donc grand membre il y a équipe Shrek Nundu, qui est par rapport à Bichacha et à Facebook, donc bah photo, comportement monsieur tout le monde à Facebook, donc ils a tout méga moi pour arranger en haut par rapport à culture na biso par rapport à ndenge to zo ba éducation na biso mais nangana tout na pe mutu na mo bon depuis tout à l'heure azana a lo banante mukeba na bi ke yo sujet vraiment et so melanga 5 glaces ah bani déjà ba 5 glaces hein non lo bati ah donc munge ba boy na donc ça va problème ate maintenant est-ce que yo rolo ba mbote nanu pardon Jason zona micro na suba mais nyao mais ba mili kinao ya wana bon problème ate donc émission na biso donc eko ba se koko bande ko to cholo balelo donc to sololi o etali Facebook donc ndega bato chroniqueur oyo bazalaki na biso lelo balobi bapesi ba point de vue na bango donc Facebook ea avantage mpe eza inconvénient donc so tosali résumé ya émission ya lelo donc eza avantage mpo epermettre bato ebele donc distance bato obosana mosala kozwa banouvelle na bango komona famille oyo ezalaka musika na bino donc changer vraiment même ba ami ya kala ami d'enfance tout ça les amants réseau social qui permet aux gens de rester vraiment hein, d'avoir une vie sociale malgré les distances tout le bon mais inconvénient nango et comme ke batu mususu enfin batu ya communauté na biso bakomo sala makamususu na kati on dirait et eza vraiment but ya Facebook te ba photo moko ya neti kodrage basi ya batu kosolola na batu oyebi te donc bamabala ebele euti kufa likolo ya Facebook barelation ebele beyebi likolo ya Facebook donc makambo ebele mpe ekomi okoma likolo ya Facebook bafin légitime donc eyaka masolo na Facebook na zongi merci beaucoup bobo excusez nga nautaki ngana moko boyebi ngana moko tebo Jason nasali nga pub moi signe que non publicité ya ofele totiki bon nga so nako mbeta neti ntozwa neti baba sete pena na Facebook na contre ouais na contre ba momi va nous raboyer à l'occasion de l'autre côté au lieu sur la basa du kuna ba misale bele ezela kuna na pale oye otiki ba manzaka milai neti tambwe oya maître Niaouya donc yo oui na boy na contre ouais contre non la beauté et à point de vue moi combattant de mon qui combattait tu le regardes mais bandeli na contre et à bon tu sais que ça donc yo est là pour mais nga moninge yo pe wa grand peu te côté babomi donc yo normalement Facebook là faut essayer ça parce que yo moi donjon moi Casanova ni Oza mumi bele oza mumi bele na bio na boite omoni yo bon so totali tozobeta mama Facebook a kokene ko double mama musuta Casanova na bo Casanova ani aza toloba
Ouais, bi donjon. Donjon, donjon, so donjon. Donc, c'est du Bon, terme, bo, ah, ba momi belé, ba nini. Donc, yo pe ngande na mona yango, malgré que mikukuma, mais côté lito yo, tchara bien. bon, nga nalinga otuna question moko orépondre nga est ce que tozobeta masolo maso na bamomi ebele ou bien ou bien makambo ya Facebook loba bon loba Bon, effectivement, Oza a raison. Donc, to katika parenthèse, donc, nanga ba bon po, o gangi la ba momi, na contre na pe moi combattant moi ndambo o gangi la ba momi, na comprendre. Mais, bon, effectivement, to le bela Facebook. Donc, yo, Oza contre Facebook. Pese la biso raison, non, y a qui contre, ya wana, contre Facebook. Hein? Pour, n'habiter. omoni merci en tout cas ndenge opose nga question nga nakoloba ndeti bandenge nini nga nabalaka liboso nabalaka mpena keno momi na pale banini na okipe makambo tu maplacement makambo tu masolo evanda boo comprendre eloko esalaki nakoma célibataire ntunanga nini Pour la nini. Donc, yo bali, on le qui célibat. makambo oyo keno ya ba Facebook banini Donc, yo le bali, bali, kufa likola Facebook. bon boni niau moko boye ya mobali ana ovanda likolo kuna Possible, na habité, mais hein, ouais. bon yo oyeba ete abana ozala mingi na mokeba boye Mke baza, nya umsus. mokeba abana ozala na masa moko boye ya niau boye komone Félin Félix ou Félix? Félix Ah, Félix. oyebi ye Ouais, donc nayebi ye. boza bino bale boza contre nga Nayebi ye, mais masolo yo lobela, nayebi yango te. bon momi na nga akenda na ye bon mozo comprendre likolo ya nini Likola Facebook. merci beaucoup En tout cas, maître Niao. Donc, il fallait, ah, yes, ko. Donc, n'a comprendre que yé, aza moi, hein, il parle en connaissance de cause, hein. Donc, aye bi ponani na lo babongo, donc. et en plus ça contre Donc, un contre moi qui combattant la carte, nega à lobby, yé, bon, ils ont moins sensible, hein, point simple. combattant na ndenge bokanisa te na ndenge na ngai mo Te, yo, ce qu'on a nega na za contre Facebook. Donc, au combattre pour et ça dit bah non, donc mon mia Kimana Félix, donc bon, mes condoléances, nan bandine. Bon, et alors ma soulé yara, donc c'est pas grave. Bon, et grave pour na bon, est-ce que vous comprenez hein? Bon, maintenant on a un point de vue na vraiment catégorique donc à boyango dans Facebook pour na faut pas tumbango. Ba katamba hein, ndega ya ça na pe na. Donc tout le monde est tokomokoma na suka émission na biso donc na sepeli nde tosololi yango mutu na mutu apesi point de vue na ye donc esalima bien bino mpe so boza commentaire so boza ba point de vue na bino n'hésitez pas botika ba message na bino na page na biso ya Facebook donc Shrek prêtre Shrek Ndundu page Facebook donc osengi demande so oza déjà ami lobela biso pesa biso point de vue na yo donc chose a déjà na Facebook donc toyebi déjà so pesi commentaire donc c'est que vous allez déjà utilisateur et site ana donc na sepeli mingi nde to solo liawa donc to komi na suka je tiens vraiment à remercier donc équipe mobima ya Shrek Ndundu nde bozalaki awa donc to sepeli toki batu tout à part muke babone koloba po singla sezate mais ba mission mosusu ezali tosolola lisusu na bango donc oyo eza émission na bino donc Shrek Radio FM na kati ya page ya Facebook ya prêtre Shrek Ndundu donc lelo ezalaki lisolo ya Facebook ba avantage na bango na ba inconvénient ya Facebook donc merci na bato tout balandi biso na émission ya lelo
Donc, je me représente encore une fois. Donc, Jason Paluku, chroniqueur il y a émission yo. Je tiens à remercier donc Batotou participer à l'émission. Donc, tout d'abord na Chico Samuel, yepa Yazalaki Nabiso, Noro Nabiso prêtre Shrek Ndundu, yepa Pesi point de vue nae, Mukeba malgré galobi mingite na Maître Niao Niao donc asekisi biso pe akati nga pe ma moyen te mais tosepeli bango tu bapesi ba point de vue na bango pour na ba contre na bango par rapport à oyo etali Facebook. Donc merci à tous ndenge bolandi biso. Donc encore une fois bonjour bonsoir place bozali na monde entier po Facebook eza monde entier hein. Donc internet ata na Singapour balanda yango mpo nayebi même na Singapour bazeti baza kuna tozanga raté. Bon bref, je tiens à remercier tout le monde. Lituanie, Mali du coup là. Mais je tiens à remercier tout le monde de d'avoir suivi cette émission. Écoute-moi le poteau, bizarre. Bon bref, merci à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier. Nalobi Labino, à bientôt sur Radio Shrek Radio FM. Bonsoir, au revoir.